Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans le programme Abisso, Grace of Life Church, série sur l'adoration à dimanche. Merci pour nous avoir connectés. Topesi Nzambe le Kumu, Nzambe va permettre de se kutana. Dans un programme oyo, quelque chose dans ndako nga azali awa. Je crois que tu vas aller connecter dans Moulimo. Tu as tout ce programme sur la boca ensemble. Papa, te pèse merci pour toi, les amis malam. Gloire et son épargne nous en kembo. Attends que tu coupes sur papa. Tu tiki service sur la boca na yo. Tu bondir nous programme dans service oyo. Ozo contrôle dans service oyo. Baniti suka ensemble. Comment il se tombe ma carte de sira oyo. Na comment se bonne bongo. Amen. Dans le temps, nous avons Psaume chapitre 100, dans le temps, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Babito côté dans la porte, dans la louange. Tous les déjà quatre dans la présence ensemble. Et c'est tout loué, tout yembraye ba cantique et tout célébrer comme bonaye. Pour être ensemble azali malamu, et fidélité naye, et je vous mets les biens et bela. Tout ko yembela ensemble longona bande ko katne sika oyo. Avant to kota mateya, wana partager vidéo onande komoko. Bende ka bengande komoko za connecter na biso. Na première na komona Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Jésus.
Allez, mon santo, tombola kombo na ye, pesa ye gloire, pesa ye lokumpo tazali malamu ale kitoko, tombola kombo na nzambo ya pena bolamo na ye, pena sainteté na ye, petika motema no pa na nzambe, nzambe alobela biso na premi na yelo, maloba ezwa place na mitema na biso, maloba etonga foi na biso, maloba na ye ezala glorifie na na biso, na kombo na Yesu Kristo. Nami papa to peso merci. To tomboli comme nous amena kem. Yo ali malamu mingi. Ozali mon santo papa. Gloire zonge pa na yo. Kimbo zonge pa nous amena kem. Papa merci pour na tangwa maloba de gloire. To bonde nous ameni tem sur ma bela mala. E ko yo kama loba. Bi maloba ko na planter 4 mona biso. Bi ko bota ba mbuma na comme na Yesu Kristo. Amitiki pano de gloire. Azala seulement simple instrument. Oyo kulobela bana yo na premier elo na komo na Yesu Kristo. Il est bon et bongo. Alléluia. Amen. Nzamba na malamu mingi. Yo zali connecté nzamba pambola yo pona ko zala connecté na service oyo. Partager vidéo na ndeko moko. Benga ndeko moko zala connecté lo mona biso. Amen. Comme nous attendons que nous avons ensemble, tout le Bible nous place wali. Ba o ezali Bible na ngai. Nazali o Bible bi nazali. Na kosala o Bible na kosala. Na kozwa o Bible bi na kozwa. Et ba tenga maloba ensemble. Na déclarer makanisa ezali alerté. Motema ngai ezali prêt. Ya ko recevoir na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous allons continuer matin sur l'amour de Dieu. Nous parler de l'amour de Dieu. Bolingo ensemble 4 na biso. Pe bolingo ngo 5 to zonango bis na biso. L'amour envers les uns aux autres. Tolinga na biso na biso. Ndenge Yesu alobaki. Et ali commandement au cours sur la biso. To moi kana mukana na Jean chapitre 13, verset 33-34. Jean chapitre 13, verset 33-34. Et sur le commandement sikanaye pesibino. Nous allons linga bino bino. Ndenga na linga ki bino. Bino bo linga bino na bino.
so bolinga ndenge wana bato bakoyeba ke bwali ba disciple na ngai. Alors to démontraki beto tanga dia version ngo to solaki to fungolaki ngo makasi liboso le tozo continuer susu na kamotaki ko te akabolingo na Nzambe. Beto monaki dimanche passé na mukana na 1 Jean chapitre 3 wana verset 22 na 23 et pas Bible na biso bo nyonso tokosenga tokozwa parce que bomba ba commandement na Nzambe plutôt sala makambo oyo esepesaka Nzambe. Waki verset 22 1 Jean 3 22 na verset 23 Bible na biso boye commandement na Nzambe ezali kondima na kombo ya mwana Yesu Kristo pe kolingana biso na biso. Na totanga yango totanga mukana na 1 Jean chapitre 3 verset 22 à 23. Jean chapitre 3 verset 22 à 23. Quoi que ce soit, nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ce commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 22, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, le commandement de Nzambe, tondi mana kombo na Yesu Kristo peto linga biso na biso ndengiye apeso commandement to mona yeke amour en Nzambe ezo positionner yo na nga poto recevoir a réponse à prière na biso tango to bondi na Nzambe a répondre kambala moko parce que Nzambe o a répondre à prière mais dépendant na yo na nga to se positionner poto recevoir réponse ango balbi ke to recevoir réponse ango po ite toujours garder ma commandement dans Nzambe, toujours sala makambo o esepesa kaya. Wa verset 22. La verset 23 bari commandement dans Nzambe ezali kondima kombo na Yesu Kristo et puis kotambola na bolingo. Yango ali commandement dans Nzambe. Donc soki na ndimi kombo ya Yesu Kristo, ndito ndima kolo Yesu Kristo et puis nazo tambola na bolingo nde na recevoir o Nzambe apesi ngai. Na recevoir pétition après na ngai. Nzamba za promete. Nzamba répondaka. Mais biso nde faut se positionnaka pour na recevoir. Izalo kozo pesa mote loko. Tango pesa mo fa funga loboko. Faut ala atumula loboko ne pas je loko ngo. Déjà resultat mo diye mo ka funga atumula loboko na ye et pas je loko ko pesa ye. Ndengwe pa Nzambe. Tango to senga Nzambe sa pesi. Mais biso faut la action ya kozwa. Action balobinini boso foi et pas Yesu Kristo et pe ko tambola na bolingo. Po ani Nzambe balobito tambola na bolingo. Parce que zo sunga biso possible biso to recevoir réponse après na biso. Mais tango auto za to tambola na bolingo te, tango auto tiaka haine, tango auto tiaka zango limbisa, tango auto na bakanda ya mitema e frena ka biso poto recevoir réponse après na biso. Auto na ndenge nini? Parce que Nzambe vandi kat na yo. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nzambe za 4 na biso 24 na biso. Réponse to senga réponse to kozwa Nzambe et ko wuta ka 4 na yo. E wuta likolo te. Nzambe 24 na yo. Ça tia nyo surtout 4 na yo na nga, eza 4 na biso. Alors, ceux qui to zota mona bolingote, et aussi le nyo salama, un noaza ezo bloqué, même réponse eza 4 na sofo bima, et vous avez bloqué. Donc, un koza ko limbisa ko yima amerti na motema bitanese e bloka ka réponse ya kat na motema mutu po ebima po omona ngo kokisama yango to mona na mukana na mukana na 1 Pierre chapitre 4 1 Pierre chapitre 4 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Un Pierre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charitable amour,
car la charité ouvre une multitude de péchés. Babi, avant nous surtout, tout dans bolingo moko intense, ardente, parce que bolingo couvre comme un soum. Au moins, tant que temps, bolingo, on va couvrir ma soum. Alléluia. Na habite ko separa ma soum. Na habite ko otina mutana ma soum, mais ko couvrir en posant bolingo. Si ko ba lui anam kana Proverbe chapitre 10 verset 12. Proverbe 10 verset 12. Na lingola na malamu penza, Matea au ko pambula yo. Tango yo qui ont pas en pratique et au pambula yo. Proverbe 10 verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Babi haine et l'amour sakako swana, koinana. Mais amour et couvre la faute. N'anglais babi love disregard or forgives the offenses of others. Amour et limbisaka et tchakana pembeni masuma bati mususu. Mais babi haine yango emema akoswana. Alléluia. Sikota na Jacques 3:16. Jacques 3:16. Jacques chapitre 3 verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Babi place oyo eza un dispute ko swana. Te mona ke ene yango ma ko swana. Parce que babi place molimo ko swana ezali, babi elia e ba désordre place wana et puis ba action ma be belé ko za place ma be koleka. De ngolo bake ene o ezali opposé à amour, place ezali e ma ko swana e ma ba action ma be e ma ba be koleka. Mais ma sumo e couvre ma sumo. De Torobande Moussou, place Bolingo Zali, Malam was à la place one. Alléluia. Place Bolingo Zali, Malam was à la place one. Place N Zali. Place Zali Kozanko Limbisa. Place ko Yina Ezali. Place ko Swana Ezali. Place ko Mabe Ezalaka Mingi. Parce que Satan a akota Kanabanzeloana pour Asala Mabe. Bien, tu bitumba. Nous avons un mot spirituel. Nous avons l'ennemi ou la satana. Aya pour nous yiba, ko boma pe ko détruire. Ko le soit qui pour nous perdre sa vie. Puis il fait la carte mon abisso. Mais Satan zo ya pour nous yiba yango. A boma a détruire. Alors le bloc e ko chaka ina boma bateau. Et ali bloc o zali opposé à bolingo. Place bolingo zali Satan ko wa ko tate. Mais place bolingo zate. Place o ene zali. Ezo me ko swana. Et ma yina, et ma be, de Satan en côte à la place wana. Azora accès au côte na vie à bateau, na vie à moto, na vie à famille, na biloko wana. Et c'est plus ça kaye. Alléluia. Et c'est plus ça kaye. Satan a le côte na ba démon, azora le côte ba nzinzi. Bazara attirer place solo ezali. Ba biloko ko ba en ko yina, ezal solo pas Satana, et ben daka Satana. Et ben daka iya. Place aux propriétés zali, aux zali bolingo, Satan recote à place. Place aux propriétés zali, Zizagoya place, parce que c'est le cas de tirer. Alléluia. Mais place aux salité zali, place aux haine zali, koine zali bolingo zate, Satan a compte facilement. Parce que le quoi yanga est fongula et porté à côté. Alléluia. Yanga est très important pour n'angano mo nanzambe, tout décider qu'au temps la bolingo. Quelle que soit circonstance, quel que soit ne batoko inabiso, quel que soit ne batoko tonga yo, zalaka rapide ya kolimbisa, kokangali kamna motema te, parce que kanina motema obimi libanda ya bolingo. Mais bolingo za motema moye bima exact parce que zali bloqué, yali étouffé na haine na kozango limbisa. Alléluia. Yo na ngai, tuzana bolingo na nzambe kata mo na biso. C'est Romains 5:5. Mokolo o ndimaki Yesu Kristo. Mulimo sota yaki ayena bolingo parce ali nzambe. Eza motema na yo, eza motema na ngai. Siko futo libérer ka bolingo wana. Faut bolingo eza la libérer. Mais Satan peut continuer à plan na ye. A olinga te bolingo eza libérer. A itiza ka batu mingi, a tizo ba circonstance mingi. Pote yo ondima ene kota motema na yo. Ondima
kozanga kolimbisa ekota ondima koswana ekota poso ekoti na biloko ekoti kati na yo ebloke bolingo kati na yo mwa ebima eza te sikoyo nini ekosalama meme oyo nzambe asapesa yo omona biloko ozozwa yango te parce eloko oyo ezobloke yango nakorepete susu oyo nyonso tosengaka nzambe eza kati na biso mpa nzambe avandi kati na biso esengaka sikoyo ebima me ene koyina ekobloke yango mpo ebima bolingo nde yango ezali canal oyo de toujours recevoir epa na nzambe toujours libérer oyo nzambe se apesa biso na kombo na Yesu Kristo amen de bolingo eza très important place bolingo ezali malamu ezalaka mingi place ene ezali oyo ezali bolingo te ememaka koswana ememaka kanda ememaka amertine ememaka kozanga kolimbisa epe place mabe ebele eyaka place wana d'autant que moi mabe ebele ezoya zonga otala esi bolingo ezali kotala kaka mabe wana te kotala bolingo ezali pasi bolingo ezali ekolimbisa moninga kosanga mabe metana aza bolingo bino nalimbi biso na kombo na Yesu Kristo epe nalongoli yango na motema nanga natiki yango nabosani te bien sûr me nalonga te affecte ngai na tel point ke nabana koyina yo nakotisa ene na motema nakotisa kanda na motema ntango nyonso nakomona yo nali kopesa yo mote naza na kanda na yo so namoni nazomona motema na ngai ezoka nazala kozoka na motema na ngai babiloko wana ezalaka malamu te mpona biso baya nzambe ekozala foti na yo te me ntango ondimi babiloko eva na kati na ene sikoyo obuki mibeko oza so na bolingo te moya principe ya korespect mpona nzambe ezala active eza te alleluya bolingo ezali force spirituelle force wana ekolongisa mpe nga na yo bitumba oyo toza yango na mokili oyo tokoki kobondela ndenge nyonso mesa bolingo oyo ezala pamba alleluya tokenda mokana na 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai, dans le verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si n'est pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Babi tango na oloba minoko oya bato, pia ba ange. So za bolingote, na za ko la cymbale oyo tsa makerele. Alléluia. Amen. Tanzo ba minoko langue. Naza bolingo te naza ko la semba no chama ke la pamba na nga rappele yo nanga tuza bolingo naza me katu mona biso et c'est de libérer bolingango et c'est de démontrer bolingango alors surtout so démontrer en ngote izanga make la pamba yango ganga langa no ganga no ba milonga sika mais pas nzambe za ko make la pamba passe nazo tambola bolingo te verset 2 quand j'aurai les dons de prophétie la science de tout le mystère et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même dans un don à prophétie, même dans la science, le mystère, surtout, la connaissance, même dans la foi pour transporter la montagne, dans un bolingoté, dans un aïkaka pamba. Dans un don à prophétie, dans un don à foi, dans la connaissance, sans bolingo barabi nazar pamba parce que babiloko oyo esalaka avec bolingo nakoza na don ya foi prophétie sans bolingo moyen atise bado wana malamu ezate alléluia parce que bado ne pesamili pona église epambola po ndoso pambola na yango loso nazo linga bato wana te moi bado na atise malamu ekozala te alléluia yango na minto koma ko abuser badon oyo ba pesa biso. Peut-être l'homme qui part, tu dois démontrer bolingo pendate. Alléluia. Babi même à don sans bolingo, nous n'avons pas dans Zambé. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et même dans un bien en gagnant, et pas pauvre.
na pesi nzoto na ba tumba yango pona olakisa ke soki ndenge nini mais so nazangi bolingo ezo servi nga na eloko moko te na ngolo beloko mo bolingo epesaka ntango oza na bolingo okopesa mais kopesa nyonso te eza ya bolingo so ozopesa komanipule azopesa mpona kontrole moto eza si bolingo te ezoservi eloko moko te na koprofite eloko moko te mais au contraire so aza na bolingo ya solo na kopesa mpe mutu moko aloba te aza na bolingo oyo apesaka te soki vraiment mpe ozotambola na bolingo na nzambe okopesa po te Jean 3:16 na biso nzambe alingaki mpe apesaki yesu ngaso tozolinga mpenza bato tozolinga bandeko na biso tokopesa halleluya mais kopesa nyonso tu yango te ezolakisa bolingo yango alobi awa même napesi na ngai biloko na pa pauvre même nalesi bango même batumi nzoto na ngai sans bolingo eza yango pamba nyonso okosala fo ezala motive na bolingo fo tala likambo nini ozosala na vi na yo eza motive na bolingo obi eza seulement komilakisa eza seulement manipulation nazopesa mpo wa nini naopesa mpo na manipule mutu naopesa mpo wa nini naopesa mpo na mutu oyo asala ngai boye nakontrole ye sozosala ndenge wana eza bolingo te mpo na nzambe nakopesa nyonso tu nakosala bacharité ebele mais soki eza mpona komanipule mutu wana eza bolingo te babi nakoprofite na eloko moko te ekoservir ngai na eloko moko te gloire à Jésus. Verset 4 babi l'amour la charité est patiente bolingo ezala na patience bolingo ezala na patience soki oza na bolingo oza na patience bolingo ezali fruit de l'esprit ntango ozotambola na bolingo oza na patience oza na patience vis-à-vis ya bato me bato oyo bazosala baerreur oza na patience vis-à-vis na bango me kati na lingomba motu moko aza na erreur asala erreur epai na yo oza na patience boni mingi na vi topediaka bapatience na biso meme kati na lingomba moto akokoya ayembi ye ozosika me aza na baerreur aza na babamambo oyo ayembi malamu te me ntango so topediaka patience na biso epai na bango tomonaka bakomaka na niveau oyo biso oza nango biso oza na baniveau moko te mosusu akozala na maturité spirituelle mosusu akomi na maturité spirituelle te de yo oyo okola déjà zala na patience vis-à-vis ya moto wana mais so bando perdre patience na yo oza na patience na ye te eza bolingo te ta tozodemote bolingo toza na patience na baerreur ya bandeko mosusu nalobi toencourage mais zala na patience parce que ndenge nzambe akangolaki yo akokangola mpe ye zala na beaucoup mpe kosunga ye koezote koensegne ye zala na patience na ye bamosusu ozalaka temps mpo bakarate mosusu elongwa ekende de faut la patience vous avez un ndeko wana bina biso boye l'amour est plein de bonté bolingo etondi na bonté na bolamu ntango oza na bolingo ntango ozotambola bolingo fo monisaka bolamu eza biloko oyo fo monisamaka fe wuta kati na motema na yo bolamu nio ezala pena ya bolingo eza bolamu moko ya lokuta te eza bolamu ya lokuta te soki tozala nango ezala pena ya bolingo ezokuta pena ya bolingo oyo eza kati na motema na yo eza très important babiso l'amour la charité n'est point envieuse charité bolingo elulaka te soso mona makanisa kolula elingo bakende nazobunga mwa moke na bolingo nazofrenye démonstration bolingo kolula eloko moninga te kolula moninga te pasi na bandi kolula eza si bolingo te bolingo elulaka te bolingo esepelaka na oyo aza na yango oyo naza na yango ekoka mpo atisa ngai na ozati nzambe akopesa ngai so moninga zwi natondi nzambe miso ozomonake moninga zwi ngai komo kolula namonake fo ezala ya ngai eza bolingo te alleluya bolingo elulaka te elulaka eloko ya moninga te bolingo eza ndenge wana te bolingo ezala envie te enviaka te banvi wana satan moto ayaka nango mpo aestufe bolingo na nzambe eza kati na biso yo na nga bolingo na nzambe eza kati na biso kopermete kolula te kopermete maka patience te kopermete maka bote te efrene bolingo wana ezala manifeste kati na nga na yo babi la charité ne se vante point charité bolingo emikumisaka te charité bolingo emikumisaka te bana comprendre bolingo oyo loba ezali nzambe
yo botama epai na nzambe uta epai na nzambe seko uta ya bolingo loba biloko oyo ngana toko tambola ngo pato uta kati na bolingo bolingo za kati mona biso soki sema tomani ko libérer yango si omona ke okolula eloko moninga te okozana orgueil te okose vanter te même okota ndako moninga pambole mo moninga sumi kala kitoko oloba gloire à Jésus na pambole gloire à Jésus okokumisa nzambe okolula yango te boni berere beto sa vi poni ko lula ka loka moninga tango na ngana ko na joie na lula ka na koma lokola ye e meso banzele bele parce que obima lemso na libanda ya bolingo o nzambe acheka na bongo na biso alléluia bolingo za na orgueil te et conscient et ne se s'enfle point d'orgueil bolingo mi mo sakate et bolingo oyo eza orgueil te place bolingo ezali orgueil ezate bolingo za na humilité ya komi kitisa verset 4 et verset 5 elle ne fait rien de malhonnête de bolingo za malhonnête tete bolingo za honnête bolingo za sincère faut être honnête na vie likamoninge zali lobela ndengo wana zara honnête et c'est tout honnête pas bolingo zara honnête mais na sala rena lui limbi sur place sur les rêves yango za bolingo alléluia place na mona betiri ba na betiri ba kuna likambo oyo yango za bolingo zara honnête et zara manantete bolingo ba no so elle ne cherche point son intérêt bolingo luka intérêt na yete tara mukinde komi taba mboka soje komi au moins maka bolingo munyo so luka intérêt na ye mais on a kata politique a kocho na pona ye a kocho na peuple te mais bolingo e luka intérêt na yete bolingo tshaka intérêt mutu musuri boso na mwasi na intérêt mwasi na liboso na mbana na intérêt mbana na liboso bolingo mizongi saka sima mais je luka pas intérêt bat mususu tango je luka intérêt bat mususu ne place oza ma opambola otombola yo mais tango je mona intérêt na yo moko on a manipulé pour nga za likroba so na se place onza mbaki tsaka biso ya ngwana mais tango mona ke na lingi na luka intérêt bat mususu na ngeza pambola pour sa bat mususu yango za li démonstration bolingo yazo tambola ndengona yazo tambola kat na nzambe bolingo luka intérêt na ye moko te bolingo luka intérêt ya bat mususu anya série de ces points bolingo za na kandate ya jitakate na koza ka jita na kuma kandate e ya bolungete elle ne se soupçonne point le mal bolingo e soupçonne mabete bolingo linga komona ka mabete tena bolingo etala ka ozali ya malamu boni tango to vivre miso se fixa ka tuna ka moya mabe ya malamu to kipa ngo pinate bolingo etombola ka malamu ekitsaka ya mabe haleluya bolingo etombola ka malamu ekitsaka mabe verset 6 elle se réjouit point de l'injustice bolingo elinga injustice était elle se rejoint de la vérité bolingo esepelanga solo bolingo esepelanga solo 7 elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout bolingo esupportanga nyonso esperanga nyonso haleluya bolingo ekansaka mabete do foto tala ni makansira na mituna biso tanzo makansi mabezo elanga na comprendre non oyo makansi bolingo te bien somo kanda prophète chapitre 23 verset 7 ndenge muta kansaka ndenge oyo azali songo tamola bolingo fuza makansi bolingo o kansaka malamu pona bato mususu ko kansaka mabete ko susumaka mabete tozala ka pencher mingi na okonsa mabe ya sali asoro balanga bu ya sato malamu to kansaka ngote parce que tolina yoka mi mabe oto mabe wanda yoka ka yango frena ka bolingo kati na biso mona ka malamu pa ya moto nyos na vie na mokili o azali ka malamu kati na ye mona ya malamu wana ko mona ka mabe te to ko mona ka miso ko mona ka mabe te mingi to tombola ka mabe meto kitsa ka malamu meto ko tombola malamu mabe ko kita haleluya erreur oto sa biso to saraka to nga mona ali ka mabe to robaka ya mabe me ya malamu mona to loba ngote kusho malamu se sami to kipa ngote mais sur mabe ye esami to bani ko lobela ngo yango zo le kapena internet mutako sali ka malamu to lobela ngo zate mais sur mutasa mabe yango ba to lobela donc eza penda ba sembola bolingo te
bolingo ezala ndenge wana te nalobi bien na toujours se plaît mabe nalobi yango te mais tolobaka mpe ya malamu totombolaka mpe ya malamu oyo bandeko bazosala oyo moninga azosala oyo bana bazosala oyo mbala bazosala mwasi azosala tombolaka yango mpe komonaka mpe ya mabe te komonaka ya mabe te partout komonaka kosala te keso ya malamu olobi te me mabe wande olobaloba wana ezosala makanisi oyo tonanga mituna soza ya bolingo te bolingo ezalaka ndenge wana te yango monaka chaque fois tozala kanga kosoupçonne mutu asali bazopona nini makanisi na biso ezomonaka ya mabe bolingo esoupçonnaka mabe te bolingo etalaka kaka mabe te halleluya bino na biso totika te mabe elonga biso me tolonga mabe na malamu kotika te mabe elonga yo bolonga mabe na malamu halleluya ntango mabe ezali yo sala malamu ntango moto alobi mabe yo loba malamu ntango moto ayini yo loba linga ye yo okolonga toujours halleluya po omona okobima na victoire okolonga tu parce que ozoopere na dimension ya likolo ozoopere na 5e dimension ozoopere kati ya bonzambe otia maloba ya nzambe kati na pratique okotambola na victoire na déclare na kombo na Yesu Kristo yo ozolanga mateya oyo wana oponi kotambola na bolingo ya koyina benyi na yo okotambola na victoire na kombo na Yesu Kristo victoire ezali yawe na kombo na Yesu Kristo ntango nyonso ozala likolo ozala na sete pasi oponi korepondre na bolingo oponi kolinga place mabe ezali yo oponi osala malamu yo kozala likolo mpe lipamboli na nzambe ezala manifeste na bomona na kombo na Yesu Kristo yo ozali mwana na bolingo tambola ya bolingo linga bato soki ozali na kanda vis-à-vis ya moto oyinaki ye let it go bolingo ekouvraka masumu nyonso tu bolingo na de word elimbisaka limbisa tika yango kende tambola ya bolingo okangela motu kanda ya motema oyinaki motu wana bien sûr oza na foti yaki foti na yo te ye moto asalaki mabe miloko ozali mwana nzambe limbisa tika ene oyo ekende en fait ke lipambo na nzambe eza na manifeste moko na yo kotika te ene kotika te kozanga libiso na ebloke oyo nzambe apesa yo ebloke réponse ebloke mpona korecevoir epai na nzambe longola eloko wana motema na yo longola yango bwaka yango longola ene wana limbisa tambola ya bolingo halleluya tambola ya bolingo oyo tozali mwana bolingo yo ali mwana ene te oli mwana ténèbre te oli mwana lumière oli mwana molili te oli mwana satan te oli mwana nzambe toza un combat spirituel satan azotambola partout mpona luka nani oyo akodevore mais eza babiloko epesaki baaxe na bomwana bato kozangaka bolingo efungola porte pa satana kotambola ya ene koyina kozanga kolimbisa ezofungola porte pa satana ntango so makambo mosusu totala mosika te tobitala biso moko epete nga moko nafungolaki porte na vi na ngai pete nga moko nafungolaki porte na famille na ngai c'est très important maloba oyo tolobaka baaction tosalaka eza toveyanga na yango maloba oyo ozoloba baaction ozosala ekofungola porte pa satana tokomoko bloke porte akota te maloba nini nalobaka maloba eza ya bolingo obe maloba ya kotonga ya kofinga ya koyina baaction eza baaction bolingo bo ya kofinga soki maloba eza ya bolingo te eza ya koyina ya kotonga baaction ya malamu te efungolaka porte tomona kaka ndenge wana te alleluya eza monde spirituel oyo biso omona te mpena monde spirituel wana eza monde ya baange monde oyo satan azokopere nzambe azopere bademo ozopere do ndenge ngani oyo tokozala ekoaffecte mpe monde spirituel eaffecte yango bename maloba na yo kaka ekoaffecte monde spirituel maloba na ngai baaction na ngai ntango atie baaction ya bolingo maloba bolingo monde spirituel eza affecte mpe positivement baange bazotravaille na faveur na ngai grâce à nzambe ezala libéré moni mosanza azoka komouvoir facilement mais soki nazwi décision kotambola ya haine ya koyina nazoka activité monde ténèbre nafungola porte pa diable aya kotake aya kobebisa mpasi nabandi kotambola ya koyina mpasi nalingi bolingo te halleluya halleluya bien eza très important mamu toloba awa to comprendre yango nzambe asunga biso na grâce na ye toza bato ya kotambola bongo tozwa décision kotambola na bolingo bake na verset
Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La conscience disparaîtra. Babi charité et bungakate. Charité et chouakate. Babi prophétie et kosila. Ma langue et kosuka. Conscience et disparaître. Mais bolingo tika libéla. Bolingo tika libéla bébé. Mais bolingo chouakate. Nange babi love never fails. Bolingo chouakate. Tant que tembo la bolingo ko chouete. Ko chouete. Na déclaré na kombo na Yesu Kristo. Yo ko chouete na kombo na Yesu Kristo. Yo oko resi. Yo oko longa. Lokolo zemi mwana bolingo. Uta na bolingo. Ozo tembo la bolingo oko resi na kombo na Yesu Kristo. Oni soso zela yo choué. Akomoya ke yo ko resi. Ok liboso. Alléluia. Ote bolingo na nzambe zo sarakatu mona yo. Poto sui desio ko tembo la bolingo. Yango réussite zali a yo, succès zali a yo, na kombo na Yesu Kristo. Sika to tamu na succès en Nzambe. Sika to tamu na réussite en Nzambe. Nguya mo sonne za na manifeste katu mona yo. Ko permettre te eloko moko e bloquer, étouffer bolimo na Nzambe kat na yo. Ko permettre te eloko moko e bloquer la puissance du Saint-Esprit sa kat na yo. Ko permettre NT. Ko permettre ko inate. Ko pénètre ko zango limbisa te. Limbisa. Tambra ya bolingo. Couvrir ma sumu. Limbisa nde kwa saki mabe. Zwa deswa ko limbisa ye. Kolanda be emotion na yote. Zona lomana komena soko na limbisi ye. Parce que na tambra bolingo. Na lingi lo mo bloquer ngai te. Wet na mona gloire na nzam. Na lingi lo mo te bloquer ma pamboli. Weza katanga la manifester. Na lingi na tambra bolingo. Wota libérer ma pamboli na nzambe katanga. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Il faut continuer. Dans le temps, verset 13 à Souka. Vers 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais l'amour. Ma besoin de trois biloko etikale. Foi, espérance et charité bolingo. Babi oh le qui mon na nyonso tout et ali bolingo. Alléluia. Parce que bolingo zali nzambe. Alléluia. Bolingo zali nzambe. Tous ala na foi, mais bolingo zali nzambe. Tous ala na espérance espoir, mais bolingo zali nzambe. Babi bolingo le qui nyonso tout wana. Sikate bolingo na nzambe, ezali kat na ezala manifeste na comme Yesu Kristo. Alléluia. Tikate bolingo za la démonter na komona Yesu Kristo. Mutuma ko tuna nganya zo mona ngo pasi pona ko tamala bolingo. Na zo de soko inande ko na ko inae toujours pas saranga mabe. Limbisa. Ne cruise sur baki papa limbisa bango ba ebite ni bazo sala. Pona yo tamala bolingo. Et lo ka le fo ye ba ite. Soko yamba Yesu Kristo fo yamba Yesu Kristo comme Seigneur sauveur. Parce que yamba Yesu tina bo mona yo. Muni mo sa za kat na yo oza bolingo te. Oko mega abonzoto mo kokate. Parce que bolingo toro ba ezo bolingo ya sacrifice. Bolingo ezali sans condition. Ya ko linga même batu mazo linga yote. Ya ko linga même batu o batu ba linga bango te. Yo linga bango. Na lobito ke ne ko exposer pa ba solo ba na lobine wate. Mais ko linga bona sens ko na inter moté ba vis-à-vis na bango. So kuta na bango za logo moté moté mazo yinisa yo. Patanto na provena bato mona so kuta muto mona mutemo na yo ezoki na katzo mona okopesa motete limso beno ya boyo kati nzera musupwani o comprendre bien ko za bolimote so kuta na moto mwa ke kat na yo oza ko zoka ozo kima nzera na lingo kima pembe na ye seke za bolimo oza bolingo me bolimo za le tout fait satan lingito linga et nous on sala action mo contre na wana parce que sala mote et nous on continue et za malamute. Alléluia. La maladie est belée le oyo. Ils ont moins que les partis à Rosango limbisa ba haine. Ils ont mis la maladie belée dans la bataille. Or que Boulungazi force spirituelle. Boulungo place et Sengozalouana. Et puis démontrer et libérer même la guérison. Alléluia. Boulungo libérer même guérison dans autres motos. Mais place haine des Rosango limbisa. Moyen monde la guérison est dans la manifestation monnaie. Parce que guérison à la carte mon abisso. Parce que ça m'a fait la carte abisso. Mais haine, koyina, koza kolimsa est bloquant en la manifester.
Voilà pourquoi tant de la délivrance. Mais nous avons bon, ils ont commenté les cambango. Mais nous avons quand même. Ni nous avons monté mon angle. Nous avons bolingo. Parce que nous avons un bateau. Peut-être que nous avons une famille Yazando qui n'a pas de soutien. Peut-être que nous avons innocent. Mais nous avons un mouton, nous avons un vis-à-vis de mouton. Moi, nous recevoir. On a reçu pas en Zambie. Exact. Amen. Alors, pour nous, nous avons tu dois habiter. Il y a un bolingo. Et là, il faut l'année de nouveau. Ou il y a Yesu, comme le Seigneur sauve na bon. Deuxièmement, il faut comprendre que Zamba linga yo. Amen. Il faut que Zamba linga ko ndengi yo jali. Et bien, rien na yo a linga ko toujours. Amen. De l'origine de notre cas de ça ata et la mort qu'il a donné. Zamba linga yo nangai. Ou il y a Yesu, sauve l'année de nouveau. Zamba yeba que Zamba linga yo. Non pas seulement linga yo. Zambo ape amema bolingo kat na motema na yo. Romains 5:5. Mokolo oyo ambaki Yesu comme Seigneur sauveur. Moni mosona ay kat na yo et puis asopi bolingo na nzambe kat na motema na yo. De fo yeba ke oza bolingo. Right believing produce right living. So zo ndimo malamu oko vive malamu. So zo ndimo ko za bolingo na nzambe kat na yo oko linga bat mosusu. Mais so zo ndima te ko za bolingo na nzambe kat na yo. Biso ozo ndima pe nzamba lingaka yo ozo ndima yango te mo linga bat musu pe kozala te mais sozo ndima ke nzamba lingaka ngai ndenge o nazali et pe nzamba wana tse bolingo na ekati na motema na ngai oza facilité o linga bat mususu parce que on donne seulement ce qu'on a ozali na yango kopesa soko ozo ndima te nzamba lingaka yo soko ndima to za bolingo kati na yo okopesa ni pa bat mususu mais soko ndima ete nzamba lingaka yo ozondi makiboli nzambe na motema na yo oko reproduire nango pe pa bato mosusu eza principe à vie de fo yeba ke kat na yo na motema na yo oza bolingo kolanda ba émotion na yo te émotion ko la sake no oza bolingo to na kat na yo kolanda ozo la makansi na yo te yo libérer bolingo kat na yo na ndenge ni fo ko loba yango bolingo na nzambe zo sala kat na ngai na linga ko na bolingo na nzambe nzambe na lingi ndeko même après nzambe na peso merci amena pamboli ndeko oyo na poni ko limbisa ya komenso kiso na poni ko lingaye na zo lingaye na komenso banda ko loba yango tango zo loba yango ba sema so bolingo zo loba yango ezo zo makati na yo ezo libérer pe bolingo za kati na yo si o mona de moto ya difta ko linga ya ko linga obani ko lingaye parce que ozo comprendre nzamba lingaka yo ozo comprendre nzamba ye na bomo na membo bolingo na nzambe et pozo ozo loba yango zo confesser yango ke nzamba lingaka ngai ngam zo linga bat mosusu oba analinga wana bolingo na nzambe tango zo lobango ezo tourner pe grâce wana bolingo kat na ya grâce wana bani ko libérer bolingo na nzambe bani ko libérer ngo ti to bani ko tambola bolingo na nzambe ko tambola bolingo na nzambe alléluia alléluia na pesio susu principe stratégie ndenge nini ya ko libérer bolingo na nzambe kat na motema na yo na ibandele ngo susu soko yamba Yesu Kristo fo yamba Yesu comme Seigneur sauveur. Parce que dans Yesu kata yo oza bolingote. Romains 5:5. Mais so dans Yesu kata bo mona yo. Yeba ke nzamba lingaka yo. Jean 3:16. Alinga ko ndengo zali. Pe masumu na so limbi sama. Ne kruzo Yesu robaki zambe limbi sama po ebite bazo sa. De yeba ke bolingo nzamba za kata na yo. 3 fois confesser yango. Folo ba yango. Folo ba bolingo nzamba zo sa kata na ngai. Ngap na zo tamora bolingo nzambe. Na zo linga bat mosusu. Na linga benemi na ngai. Banda ko loba yango tango satan nga amema n4 na yo réagir na action ya bolingo satan zo ya makasi mabina mutu na yo ya koina muninga loba te na koma Yesu Kristo nazo linga frère na ngai I love Audrey I love my wife na loba yango tana fungola munoko pension na eko kende babunisa makanisi na makanisite babunisa makanisi na ko loba satan amema makanisi ya n on me makanisa ko limbisa te ko limbisa tani ka finga sa yo ko limbisa finga so monye minga futa fonga munoko na loba na komo na Yesu Kristo na pamboli ne ko wana na kumisi nzambe pona bomo na ye na poni ko limbisa na komo Yesu Kristo na pamboli na komo Yesu Kristo makanisa sani e ba ko kende si on a makanisa bolingo ya bolingo ezo remplacer na mandi na ngai sina ko tonga o babengi forteresse ya bolingo na komi na stronghold forteresse ya bolingo kat na ngai e yango ko sunga ngai na ko tamora bolingo vis-à-vis ya bato mosusu. Gloire à Jésus. Amen. To comme na suka matea na biso. Yo olandi matea oyo.
nalingi yo olanda prière sima na ngai peut-être ozana un na motema vis-à-vis ya ndeko moko asalaka mabe osalaki ye mabe te mais ye asali yo mabe olobi no olimbisa esu te peut-être frère na mpe sere na yo nalobi te soki olimbi soki expose oyo asala mabe nalobi yango te okotiye sagesse mais mpo omema un na motema te omema koyina na motema te landa prière sima na ngai peut-être mpo bongola motema te parce oza ya bolingo na nzambe kati na tolingo oyamba yesu kristo mpo torecevoir bolingo wana oza habilité ya kolinga bato mosusu me bendemi na yo liboso landa prière oyo na nsima na ngai nkolo yesu nandimi ete yo oyaki na mokili oyo nandimi ete okufaki na ekulusu nandimi ete makila na yo esopanaki na confession lelo comme seigneur mpe sauveur na ngai nandimi ete nzambe asekwisaki yo na bawei yaka kati omo na ngai lelo oyo na confession yo comme seigneur sauveur nabotami ya sika nakomi mwana nzambe makila na yo epetola ngai mpe molimo santo atambusa ngai amen yo oyo ozali na problème motema vis-à-vis ya ndeko nalingi olanda prière nsima na ngai mpona olimbisa e osenga grâce mpa na nzambe mpona kotambola ya bolingo nakomi Yesu Kristo banzambe papa na kombo na Yesu napesi yo merci mpona mateya oyo yo ozali bolingo mpe olinga ye mingi mpe bolingo na nzambe ezali kati na ngai banaponi kolimbisa ndeko nyonso oyo asali ngai mabe nalimbisi na kombo na Yesu Kristo na refuze komema haine kati na ngai na refuze komema koyina kati na ngai na refuze komema kozanga kolimbisa kati na ngai na kombo na Yesu Kristo nzambe merci na kolimbisa ngai mina aplike makila Yesu Kristo epetola motema na ngai na kombo na Yesu Kristo apepesa ngai grâce ya kotambola bolingo ya kolinga bato balingaka te ya kolinga mebe enemi na ngai ndenge yo olingaki ngai kolo Yesu nga mpe nalinga bato mosusu ndenge wana nalibere grâce omo na ngai na kombo na Yesu Kristo napesi yo merci papa na kombo na Yesu Kristo tembola boko no place na bonda point na yo Alléluia. Nzambe papa topesi yo merci tozongisi gloire epa na yo mpona ntango kitoko tolekisi gloire merci mpona enseignement oyo ya bolingo de gloire tokuraki maloba oyo afekte mo na biso tokuraki grâce ayi libere de gloire bomo na biso ya kotambola bolingo na kombo na Yesu Kristo sika ete bolingo na nzambe etondisama kati na kombo na Yesu Kristo recevoir grâce wana ya kotambola bolingo banda kolinga meme bato oyo balingaka yo te meme bato oyo balingamaka te epai na bato mosusu recevoir grâce ya kotambola bolingo olinga bango na kombo na Yesu Kristo sika to recevoir réponse ba prière na yo wazwi desu ya kotambola bolingo na kombo na Yesu Kristo sika te lipamboli ya nzambe ezala manifeste momo na yo na kombo na Yesu Kristo nabengani haine mosika na yo nabengani kozanga kolimisa mosika na yo nabengani oyo nyonso eli ya bolingo te kati na yo na libota na yo na kombo na Yesu Kristo tika te esprit ya amour etondisama na libota ya mobimba famille ozala famille ya bolingo bolingo eumela kati na bino eumela kati na libota na kombo na Yesu Kristo na deklare molongi na kombo na Yesu Kristo na deklare yo okoshue te wazwi desu ya kotambola bolingo okozala kaka na likolo na kombo na Yesu Kristo okozala tulu victoire na kombo na Yesu Kristo yo koresi na kombo na Yesu Kristo nguya molimo santo eza libere kati na yo eloko moko te ane te kozala kolimisa te ebloke nguya molimo santo kati na yo nyonso ezala mosika na kombo na Yesu Kristo nali kokata ene na kati ya mosika na kombo na Yesu Kristo na kati molimo na kozala kolimisa mosika na kombo na Yesu Kristo na kati molimo sozali ya nzambe te ekotumisa motema na yo omo satani nga tia kati na yo na kati yango na longolo mosika na yo na kombo na Yesu Kristo molimo na nzambe era manifeste kati na yo na kombo na Yesu Kristo ote yo ozali mwana nzambe ote oli mwana ya Abrahamu osengo tambola ya nguya molimo santo esengo tambola lipamboli nzambe oyo apambola yo na kombo na Yesu Kristo se refaisait un droit abapambolama na yo kumisama na yo na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli bongo amen
Amen. Nzamba pambola yo. Ozaki connecté et le monde a biso dans le service oyo. Merci mingi pour la fidélité na yo. Merci mingi pour la ko participer dans le service oyo. Te kutani mukolo na jeudi. Private room of prayer. Mukolo to bonde la ka to enseignement c'est la prière peut-être to bonde la ka mo muke. Merci. Partagez la vidéo dans le sous. Pour nous inviter à nous suivre à un programme oyo. Jeudi pe samedi. Jeudi pe dimanche. Nous allons vous arrêter pour nous pambola yo. Na comment succès. Amen. Be blessed. Bye bye.